www.potonapoto www.potonapoto toluka toyeba liboma wana ezalaki ya solo to ya lokuta eloko nini epusaki yo oke kosimba kisi mbangu na vi to nini malheureusement nde nakenda église te wani na découvert na église osambela nano te so paster mo azolanda nga to bafrère mo quelque part baolanda nga bamoni bakote yanga mpona église na bango ça dérange pas nakenda nga yango wana omonaki ke moyo opesa ta eza to etindaki oke kosimba kisi kutu banganga na batakisi babangaka kutu nga na chef coutumier www.potonapoto Merci na bande konambi surtout ya 3W poto na poto. Quand on dit poto na poto, c'est poto na poto. www.com poto na poto. Merci na bino surtout bolanda ke émission na bino facilité. Émission facilité c'est émission oyo émission na bino ba vérité. Nous sommes la facilité. Les émissions oyo atali kambe bo mami wap à travers poto na poto, à travers Cynthia Bombo de coup de jambe bien chargé. Ne to cause la bino ba émission oyo, ne to cause la bino ba information oyo bon mama qui to mission surtout na facilité. Quand les élèves qui n'ont toujours que à sortir la bise le lot de to kota ka pété de to bimaka. Kota ki pe to bimaki, to luka to yeba vérité moko boye eza nini o eza ko se passer. Toyoka ki kebele kende ba publier ki artiste comédien na biso Jide Iluwa ki abeli liboma kende ko simba kisi asima ki kisi po zwa mbongo po alanda président na biso sai tokota ki vraiment la profondeur tonga ki to yeba ki eza ya solo to ya lokuta tokoloba mingi te toko découvrir en vraiment na plateau vraiment ti tokende ko découvrir hier vraiment makambo so ndenge c'est pas ça qui vraiment tokolanda ngo yemoko Jide Iluwa vraiment merci na nzambe ninga bikisi vraiment tozani na plateau na biso kandi za na vraiment merci na boss na ngala mindo fo mosako na kolo merci na yemboko na bosanité gilet botata la ba gilet chinois noir na plateau na biso vraiment toza na zanga mokote na zana président Jide Iluwa o batebele baloba ke abeli liboma est-ce que liboma ngo eza ya solo to ya lokuta quand on est au kotaka vraiment la poto na poto nde vraiment tokoyeba vraiment bonsoir président Jide Iluwa bonsoir merde malamu mingi Madame Président, impression na nini na baton surtout bazolanda na système so www.potonapoto.com. Prêcher Zara Keno, d'abord na sepela na site na bino. Ndewo sala musala bien na pesi baton so wala nanga partout mbote na monde entier. Jide Iluwa yo chef coutumier. Tokoloba mingi te vraiment tolinga mato kima na ba détail tozo ki ne vite à l'essentiel. Po eloko etebi soma lelo to okuta na président na biso Jide Iluwa vraiment to yeba. Président Jide Iluwa okoko yebisa biso Jide sangwe panzana ki partout o ebele bayebi nazo lala te ko benga butu na moyi bazo lunga bayeba Jide Iluwa mamona kyo na nzela kokata bilamba toni to yeba kokata bilamba ngo ezaki mise en scène to ezaki nini kokata bilamba nde kokata bilamba Jide Iluwa obele liboma kota hôpital poto yaki na hôpital vraiment quand des émissions facilité na site so poto na poto to yaki na hôpital baboya biso to zwa image na bata famille boya biso ma to zwa image vraiment ti to kenda ki vraiment to pesi nzambe merci nga pe ko mono boye vraiment ti mo se ki senga na bangaki na biki na beli bomba na biki sege nzamba malamu est-ce que eloni sala ki yo pressé na vimba on kandi balbamba on pe mais eloni tinda ki yo na biki pasteur na biso na bien fort l'église on ensemble là pasteur ça bien l'église on ensemble na liboma ba bina belaki le rôle na fandi lolo na plateau na bina poto nde na biki bona pesi nzambe merci na pasteur wala merci donc na zanga ko mais est-ce que tongi to yeba vraiment Jide Iluwa nde baloba ke ba comédien na biso bokomi trop mbangu ozoluka ozwa succès na kisi mo boye ndenge bakoma ke Jide Iluwa be liboma kene ko simba kisi po alanda président na biso sai passe aux ali vraiment na peso mbote belé ba bina ko simba kisi pona na président fiso sai d'abord là boso mabisa yo c'est un doyen à moi, c'est un papa na pesi mbote passe sur la na pesi ba fa ne pe mbote na ba parents na ye na ba ndeko ne biskato bazana pesi mbote. D'abord, étoile na yez étoile à JDT. Et l'autre est battu dans la vie en wana. Nga Jide Iluwa, comme on a des amis mwimbo.
Ilou aza moto a sali sakabato. Signification ya kilua. Eza moto a sali sakabato ngomona moto na pas cité. Moto a partager ba bien na bato. Komwa ilua ya ngwana. Mwembo a mokonzi. Mwembo a mokonzi. Ya moti na lobaka chef coutume nso ba comprendre sens na ngote. Le chef coutume za mokonzi. Mwembo ya ngwana ne komona nga. Jida ida bato comportement na jour ba fana ba yebi comportement des na nga partager na bato. Parce que na comprendre moto wana ne toi na ina ko profiter pe nango. Étoile n'a pas monté dans profiter non mais nazate pour combattre étoile la moto présent ça c'est au azali gloire à Dieu ndenge mbasala na envie pourquoi d'abord ça doyer nanga na musala oyo na bano ya scène batin sali c'est normal fois ça ndenga za lelo ngaji de na pe Satan pour na koma o nzamba o penser na koma un jour kasi yango no mona kike moyo pe Satan ezato itinda ko ko simba kisi o make ko banganga na batakisi babanga kutunga na chef coutumier non aussi mazo kisi banani ngamono kisi ngamono chef coutume ngano na pouvoir makasi mais yangwana esimba kiteke meme otina ba fulu ko kata bilamba kati ma bilamba elo ezanga ka po famille boya nazanga na fanda na yana ngai bongo se sonya mamongo yana ngai évangéliste mosai na nzamba solo ozo comprendre VAT rabiso petit biso to na sima na bango présent na ngai kaska songo masa na ye ozo comprendre wana baza ba papa na biso ndé kasi papa na ngai ne bongo ça papa et pas na ngai parce que surtout bakoko elombe ozo comprendre baté ce petit nanga ndé lelo bokomi ba président boye faut boye ba otambola bien bolanda ba chemin na biso pour le binzama batela bino donc jida ko simba kisité soyi bato bina bele ki liboma na ko po atana lobi ngembele liboma te loko ebete media na Facebook et panzana ki déjà c'est que jida bele ki liboma ça dérange pas na bele liboma na kisi na ngena ko simba loko na debe bele senga liboma siko ebongi singa c'est que simbinga siko bientôt bolanda elo netinda kiyo quand on balba ke pressé mba on a vie mais elo netinda kiyo ke ko simba kisi pono kime pa nzambe te po nzamba sunga yo na vie artistique na yo omonika ke o ke ko simba bisimba simba vraiment te nga simba kisi te ezaki ton autant de senga ke eloko epusa ki wana nde sala ki komi kata omi balisu te non moni toza nzamba ya bibiso to vivre simba longo bato akanisa na biso pas nzambe nda yo kelo mo po to ki na hôpital vraiment to ka na hôpital oui to ki na hôpital vraiment na caméra na biso ya poto na chinois noir famille na bino ba boy to kota na hôpital ba boyi ba komi ko senga biso ba pardon jide outi ko bel boma bana poto bana Paris na bino sotu bozolanda biso kande ezala après toza ana plateau na biso na président Jules Ilua o bato sotu bayebi tokuta ba comédien mususu wana tokutaki ba comédien belé tokutaki ba Kader tokutaki Muscador vraiment na éviter so na mona président Muscador vraiment na mona kete na kutaki bana groupe na yo bazaki belé na kuta na papa désiré papa désiré place aux amis na peso bambote belé papa désiré aboya. Oui, na kutela na papa désiré. Papa na ngazanga mabloko. Na papa désiré kutu aboya ki makasi po Jules Ilua mi non tala kaka mwana ngai pasi mingi na muto a publier ki yango mais ndezala na kaka venir et bimi surtout na facilité. Muto a publier ki eloko wana image wana. Nazo na osenga na ye azalaka ye. Jules na esko ki nete po naza na l'état te na okeni nulle part. Non sali pe lo moti kaka ye nangai nanzamba bakoko ndeba ojeje biso c'est fini et puis nana mutu mote ni na famille nga olandela ye nana mutu mote ni na ba relation nga olandela ye c'est parce que ngande kolo kombo nga kolo réputation comprendre soit za papa soit za mamba les à l'aise ko se déranger noté JDE wa toujours na force. Merci beaucoup, merci na boss Nangala Mindovo, merci na Julien Botala, ba Julien Mado Lugodi, pourquoi pas yemoko évangéliste, bongo place aux alliés vraiment, na peso bambote belé, na peso bambote Nangala yemoko vraiment, chinois no mutafima film, ma Jésus na bossanité, président Muscador place aux alliés, vraiment na peso bambote belé, Ans Luzolo, quand les alans, on va bambote belé, Mamet Kiyondo, merci beaucoup, merci na Bruxelles, quand les alans, Mamet Molo sur la terre, sur la, quand les alans. Je l'ai lu à Togo, ma cochité vraiment na ni na biso vraiment, na émission nous émission so facilité to yaki toujours par rapport to sola non quand bona likambo to lukato yeba liboma wana ezaki ya solo to ya lokuta eloko nini pour ça ki OK ko simba kisi mbangu na vie to nini to linge pe to yeba lisusu lelo so balebi ke non jide sambela na église nini koko esa so comme église oyo sambela
Malheureusement, il y a une église. Wani. On a découvert une église au Sambela. So pasteur moi zo landanga, to ba frère moi ba quelque part ba landanga. Ba moni ba côté anga pona église na bon ça dérange pas na kenanga. Mais ba pas son habit que non na kenana église na kosi. Wana mo kosa sko nzambe. Na kosa so ba public na ngati. Na église mo to na kenanga lendi to marto ni to dimanche za na ngote. Na pe muna pe na poto Sambela na vie. So ba to côté anga baza ba memanga na Sambela. Mais ça linga passe ma komona vraiment moi mbali kitoko boye vraiment na tindenge obela kiliboma wana vraiment nzambe na biso nzambe na batu nyonso vraiment nzambe na batu nyonso mais nzambe ananda bikiso mais lelo okamsanga po ozo ignorer nzambe aza maître na biso bien nazakana ya na ngai bongozi ate ya nga nzambe aza évangéliste pas pasteur kwa bundualesa ozo comprendre aza évangéliste kuna comprendre ate ya biso nzambe ba pesa botambola bien parce que nazo benge yaya pona benga ya meza papa na expliquer qu'on a débit parce que président na case aza collègue ne ba wuti bisika moko bisimba biso sko to bana na ba wuti bina sama kona ba tata sa biso nzambe mais na bina sauf na za église on a kina ko sambela te ni muta revaka mardi mobwe a ko fana na banto na kito dimanche ngana za kana ngonde te mais ça passe pour moi sinon vraiment azo même mon église te moi sinon vraiment azo même mon église to tiko ka otelinga na kabu moko moi na église akina mate ya pasteur moi convaincre et a convaincre pe nga memanga na église wa poto na poto toyeba jide luwa obala obota odivorça ofutelaka to ozaka chez baparent on eza vie privée lobi ata collègue nanga masanga de tous les temps président Muscador Lobawa totiaka mutu place bato balalaka koto ane tolalaka nene te bien no avantage taka eza tolalaka ne te bien ce qui est important yango tolalaka na baba ati tolalaka na palais mpona nini bino baartiste na biso ya RD Congo bolukaka bolingaka te tokota na ba vie privée na bino mais ceux qui totali bien to moni na ba Nigeria baso kota ba vie privée la bango soka divorce ki balbake mkinga na ute ko bala a divorcer siko bino boya po kindumbele ki makasi ne singa na bali na nti mutu abali na nti ba eza normal ba benge ndumba ya kombo ya mutu abali na nti ba benga ke ndumba so mta benga ndumba lukana bali na nti bon ngana omona ngo normal mais vous avez fiancé hein vous avez fiancé mais papa na bango ti ba ko kono te pa bongo lembo no ndi yango ki fiancé vous avez kangu oui nous ani kangu te mbelo ko ngamunene oui mabe ta bongo olo ba komo mo beso le coup déjà bien chargé toi na la permission non ils arrêtent yoti enga na ali kangu na ngai moi sina ngai bébé kopesa mama mbota bongo ndenge ni boso bazebele bango soto bafongo minoko bayambi yango ngana mumi na ngasala nga déjà bien pesa mambote on tangi mambote ndeti ngana ko tanga avant mobali na ngo na ninga mingi o ngana kraka na ko pesa mbote mais kasi tanga pe moi sina tanga komona sikoyo na ko tanga nga komona ye sur le point ma famille na bango bana ba konzi moi trop ba tanga moi trop logique que ça la moi mingi comment que ça to kende boita mais il faut to kende rochiki ozana ranki na moi sina moi sina ndina madame sikoyo a famille na bango lokola sikoyo batanga moi trop bazaka moi honnête sikoyo makasi so na tangi komone kaka bongo lokola na bala na nte balia mbongo na ngati ko zenga pe ba dédicace na baton surtout bazolanda na www.potonapoto.com nazo banka na moi sina nanu donc mais moi sinon autant kombone atozobanga autant kombone ozobanga point posonga na mobile na tout ato na mobile na chéri place ozali vraiment na invité bébé na Krakow fo na pe shomboti faire long net pour na respecter comme makasi et la senga ensemble un jour soit bandel mokili soko sala munduki yiba na zalaka criminel to soda ou na zano chaque jour na boko na pona protéger tout ça simbalté ceux qui vont sala portable yiba na zalaka sim on a appelé sur sens na sabato parce que portable sans sim appelle les côtes à plus jamais ce bon salon moi yiba na garçon ka moko oro kimaka moi wana ta luka pio place mo boy non dit mana yinda na beba pour ka yo zape mena ntutu nanga je t'aime bien chérie ba dédicace na baton surtout ba Hollanda na pesi mbote na ngai ya liboso pas mis nanga mona linga trop o moké luke partager biso mais ba ko la ba ka te pour forcément za moké ba comprendre que ba moké président Muscador
ya groupe Racine parmi ba président basimbi kini ya na kati basimbi poto ya na kati ba jemo ba oya sika comprendre oya sika eza pesa Muscador ozomona na force ya makasi trop et moi tous tout le temps son na kota Londres na pesi mbote pa masa na ngai masa na nga petit na ngai Yannick Efezi tout est poussière que tu as ça na mata avion na vie moi mobile bato mataka to avion ba siko petit là so moi mobile a matiage de lo avion na vie tokuta na Nigeria to so vie mwana yakini ya telo wana ngako trop yaka Nigeria to mona to ina Nigeria to solo la na ye azonga petit kokisa maramono ando ebisanga esala moi bien vraiment merci na yo et merci na masa na nga Joe Mandila prêtre ya solo wa défendre toujours banda na Allemagne quoi na pesi mbote na nga epa ya Eve Dianza tala lelo pesi mbote place ozali et na pesi mbote pa ya Tony Dianza famille Dianza na pesi mbote o ba solo na jide bien na pesi mbote et sans oublier na pesi mbote na nga epa ba fille mo ba sko mi bale ba bota ba ma passe te mais bana affection mo ko le nga na président Muscador niveau affection bana ba fille wana l'équipe même nga na président Muscador so tozo yeba te ba fille en Muscador na kuta ko yamba Muscador na site na so poto na poto Muscador ba fille boy ba mais tu comprends to mona lote ba makasi na weste mais makasi ngo ko mo boka bango mona te nga na mona c'est vrai na mona makasi na bango te merci na biso ba makasi na weste ba leli sa weste ko so considérer on n'est pas bino juste 10 on a code baleki madol godite Nabi boye comment na bango Mariana Pindi na B la biso on est bien nga banana la présence Béatrice Ngunza na Mariana Pindi fitting basali ba momi wana ya mystique ba dega bazar ko na Hollande. Merci Mariana Pindi na nani yemoko Béatrice kande ba lobi na Béatrice Ngunza na yambaki président Muscador kande baki batuma mibale bazabwe bomba sinte de kujambiye ponga na nzima ke bosalaka o balbake o excelo pamba yekuta ko be omuli ngana mona ngo songa na nzima ngo wande vraiment na ebite kande zana ngo président de ilu wana bana sutu wa ngo numéro de téléphone sincérité ba moto nga na pesi su epa ya Nadej Fouti na Hollande wana na moni Nanette Carrez car na Hollande wana na pesi mbote et sans oublier petite sœur nanga moko propre Hermine Kongolo na pesi mbote makasi limao nanga téléphone za 089 740 82 43 ndebiso tolobaka 200 plus 243 89 740 82 43 so bengi ngai ozwanga mbala moko Facebook nanga eza Jide Ilua nga moko naza wana limao na pesi bino na sela ngo ba réseaux sociaux nanga tout o na lobby et c'est plus été à moi comme moi rolo bananga moi remarque moi toli moi nini to benga ni moi to solo là et ça la moi bien mais plus liboma nanga ne nabiki avantage liboma nanga nabiki liboma nanga na tike na fuluté. Merci beaucoup na boss nangala mindo ko mosakona kolo jeunesse du Saint-Esprit na pesi mbote nanga na président Muscador place aux alifs na pesi mbote bene na pesi mbote nanga kande zala nango vraiment so mo botongo te se sur la tête Mariam Pindi vraiment Mariam Pindi aba na Mariam Pindi a président Jide Alobi Mariam Pindi na Béatrice Ngunza aba sen eloko pamba mena mona ngoti mena mona kandesa so na zuite c'est que mabanga ne lote Mariam Pindi puissance ngona moda muto surtout azana posa vraiment babuaka ya solo la vraiment numéro ya ngwana eza pembeni oyo nyoso tu azana posa aluka bombo Cynthia na Facebook abeta kaka Cynthia Ligodi amona ngwa on surtout azana posa ba solo la batanga komolo ko ba Mariam Pindi abenga ngana numéro na ka ndenge zala na bombo Cynthia des coups de jambe bien chargé boss na ngala mine ça kuna kolo jeunesse du Saint-Esprit bango te na mona monte jina botala tala na bosani te yemoko nevit putu la bien Cynthia bombo c'est que ngana sola te nevit putu place aux ali vraiment na botebele
ye moko évangéliste bongo c'est évangéliste bongo souvent place aux ali na pesa mbote beni na pesa mbote na ngana ye moko na mère Sandra Voama tala kaka na mère Sandra Voama vraiment kande zala non vraiment na pesa mbote belé président JDI wa vraiment komona yo na pesa nzambe na nga merci nzambe na nga merci oyo vraiment abikisio mbamba na vie eza mabe olukaki ke oke ko simba mais nzambe atiki non mwandam vraiment olokoti okati bilamba na nzela bango je suis chef coutumier nzamba ebinga ngaki chef coutumier na sala nzela mabete chef coutumier ezaki non nzamba eboke no simba bakisi po omoni so bati vraiment ba ke to kota na hôpital te ngoto mona degré vraiment hein bonne santé liboma so na okata bilamba na ola na mabele fena zo ko na cicatrice j'ai des temps normal. Merci beaucoup na boss na la mine. Poto toujours. Oh ko boya mato ça. Pour na mona na ngabinote. Bon boss inte découvre bien chercher chinois noir. Merci beaucoup. Poto. www.potonapoto